mariage est normalement est obligatoire. Et ça, la a célibat. Soka moni akokoka apôtre Paul alobi yango soko moni okokoka zala lokolanga Paul wana to mona ba 1 Corinthiens 6:7 soko moni okokoka zala lokolanga mais soko moni okokoka te ozika te pona posa nzoto bala mais ça la kapena malamu mutu azokamba lingomba avant bo pese na l'église ami balela ami ba parce que moni ba dégo ni ces alliés comment tu peux diriger une assemblée au balade papa. Comment on dit une assemblée au balati? Voilà. À moins vraiment que nous avons un don de célibat. Ou nous autres, on est salaraté. Mais si nous autres, salaka. Au salaba de gana ngomba. Déjà, vous avez le coup déjà, badege salaka. Bon, on se voit au balati. L'homme prudent voit le mal de loin. Quand on dirait bien passer, on dirait donc nous autres salaraté. T'es nous autres salaka, papa. Tu vas battre. Et ça, la capena makasi. Et ça, la makasi, quoi, battu nous. Au bon, on va passer une chose. Quand on a beau avant, on va passer, on a beau temps, on a beau temps, mon côté. Bah, quitter une chose, on va pas gagner, on va pas dans un donc, ce qu'on va quand on est, on dirait bien nous autres salaraté. T'es bateau, va exagérer, papa. Les gens exagèrent beaucoup. Oh, bah, mon aloe, la tambour, la yesu. Et ça, le bateau, bah, kendara fêti, mariage, je me suis comme qu'il est bétaté, mariage, l'eau, kotate, masange kotate. Bon, bah, ça sera trop spirituel, wana. Bah, on a pu battre quoi, bah, on a pu battre mais mon toit est simple. Que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, il y a le balaté. L'homme prudent voit le mal de loin. Ceux qui passaient à balaté, papa nga pendant d'accord, t'es Tommy les pasteurs. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah, mbeto, ah oui. Bon, le lingue na sens ni, n'andinga au sala bolingo, na mama na ba position, ba nini. Bon, est-ce que passer par na droit ça m'ramboa. Nous passer ça na droit ça mutu. Parce qu'on est dans ma chambre, tu sais, ma libandatin. Nous sommes dans ma chambre, nous sommes dans ma libandatin. Oh, bon, bon, selon l'histoire missionnaire, dans l'Institut biblique, on nous a appris beaucoup de choses. Bah, sango tango ba yaka, ba imposer. Maman Lali, Tata Mati. Bon, ba imposer, mais ba tata no suna mboka bazaki mayelezi. Bon ki mbiolongo ba makaso nyoso, ne utana wapi, utana ba tata no sa kalakaka. Ba kita mata. Ba nyoso utana ba tata no sa kalakaka. Donc ba ngombe bazaka na ba position mo mais ça makambo oyo ezalaka na kata. L'homme prudent voit le mal de loin. Ce n'est pas en vain, Nzamba salaka porte, à sali salon, à sali cuisine, à sali chambre. Donc cuisine au ka solo, tout ça. Mais ma kamele kana chambre pour nisa makambo nzambe, ça ka yona nzambe, yona mwasuna nzambe, ça makambo ya ko lobana libanda bati. Donc un homme déjà ko ya ko lobate ke monito ina mère kutu tala kutu bona beta ki borboy. Non, par respect. Pour ta personnalité aussi. Et ça m'a kamele kana chambre, yona mama na bana kaka kunisa secret. L'homme prudent voit le mal de loin. Ngala mona pa itata na biso te azo liambanga ndo balba excuse ko liambanga azo embrasser maman. Bon, biso ndo to kolto yo kapita makelele ti. To mona ka lo maman li me vimbi. Aboti. Donc c'est comme ça. Un homme de Dieu, Bible est si tu es dans la chambre, non, Bible est on te le comme côté. Mais dans le Seigneur, tu as un respect, ce qui maman le bien lembi, à lembi. Yo pe maman pasteur, peut-être monsieur mon papa puis le bien lembi, à lembi. Bon permis. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, maman pasteur, maman n'a pas si makasi. Yo moi si maman n'a pas si na ba comportement na bino ba pasteur libanda. Pasteur mais la kasi donc plus que païen. Non ma kamorosa la ma pasteur plus que païen. Non, bon, wana ezalaka soki obali mwasi moko peut-être ayiba pe nzambete. Au moni avant bala faut tout na pe nzambe. Soko bali mwasi moko ayiba nzamba zana ko mikitisa. Dans le mariage c'est dialogue hein. C'est le dialogue. So moni ma passer moi zo passer ka nyukola nga nyukola kinga ngana lo ba papi geni yoza journaliste nzamba pambola yoza mutakimia. Ngul baleki matu mi balé. Soko yoki maman wana zolo babongo. Yoka pe mbali. L'homme prudent voit le mal de loin. Est-ce qu'un pasteur arrose à l'impidique? Bibliquement non. Mais comme Jésus a dit que la chair est, quand vous dites épidique, c'est-à-dire non, bibliquement non. Mais comme Jésus a dit à la prudence.
atie biso na milieu ba loup tozala humble lokola colombe, prudent lokola serpent. Bon, ceux qui prudence na humilité zangio, na prière zate papa o lingo linga to céder. O céder. L'homme prudent voit le mal de loin. Il a monsieur batela ko faute ya pasteur. Eza na basi monsieur ba ya ko tantaka. La rate église. Papi ken ngana viva li comme l'église. Oh non, c'est ça le scandale à Paris. Tant on a bateau au Kanga. Moi c'est li bala. Abandi na ndaku na ye. Abengi biso na téléphone. Abengi pasteur na ngai na bombi kombo po. Abengi pasteur. Tant on a na bandi église té. Pasteur ngai sert tel. Papa bolimbi sanga posé l'équipe na oku na oku la frère tel. Pasteur le bini mais maman yo balade. Obala, frère Nana, il a passé mon luka. Il a posé les guillemets. Posé les guillemets parce que convoitise est latillé. C'est un démon à côté de Katinaï. L'homme prudent voit le mal de loin. Net-moi si il y a Potiphar. Satan à côté 4. Et là, parce que ça t'est. Moi, c'est Potiphar, Satan à côté 4 né, à quoi ça Joseph. Si on a KO, on a un papa de vivant. Sérieux, mon comme d'abandi. Tant passer à comment que ça tel frère to ben si frère to bi frère Keba. Ta la sœur boye papa. Sœur à sala tout tia quoi ça. L'homme prudent voit le mal de loin. Na église na yo po goti comme moi siater. Nga koti comme bater na bango. Basi bater. Ah bater. Le solo. Bater. Otiki na mosi cher. Oh bater na bango. Ba cassette dem sur site dem sur. Na yo po vandi no po. Na vandi. Bater. Ngai bibliquement parlant na nouvelle alliance na tangi bon ba passer musu ba mona ngo mabe ki papa ki samena parce que réponse nango hein ba musu ba mona ngo mabe mais tant on a moni molimo mo santo akiti moi so abengami akosala musala pe koleka tant musu ba on est dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Non, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Nzamba utilise kabasi. Dans la nouvelle alliance lélo, batele magana pour que les femmes se taisent mais kasi oui, même Bible comme te le bin abisso que les femmes se taisent. Mais la condition ni balbaki batele malibosa balité. L'homme prudent voit le mal de loin. Est-ce que l'église est la coopération? Coopération dans dernier. Cop, place au la mola, sumbili kwanga, sumbili tekiri. Ah oui, yes, sur le bac. Église normalement terme église c'est cause à la bongoté. Mais les lots, naki les lots, yes ndenge na bac nous ne bandeli. Les lots ravisseurs, bako ya, bako sala pe cop na bango. Mais bakenda ka bango pe musikate, ba panza na kaka. Tolobe la vie. Yo komisa bango baninga na yo ndenge nini. Banda mukoni bokutana. Bolia te bomela te mais okoma muninga ina noto ndenge nini. Tolobe la vie. Leader. Tolobe la vie. Aigle na kati ya presse. Wumela le mbata bechura mbomo. Baninga tango kokie. Papi keme tolobe la vie. Papi keme. Papi keme tolobe la vie. Moi je suis parole. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni ko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen, tolobe la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yote, Papi Gen. Nazala moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait des Frenchman. Papi Gen, tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote, Papi Gen, tolobe la vie? Azalaka, moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen
moi c'est pas ton ami hein ngala moninga no tebi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo ti Papiguen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papiguen nazalaka moninga na bango te azalaka moninga na yo te Papiguen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie Papiguen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papiguen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Yuniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Yuniché Banzi met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniché Banzi, la fleur du jour. Yuniché Banzi, la femme intelligente. Bayate Barata. awa chez mama Yuniché Banzi awa nyonso soto akompete bino moko bomoni chez mama Yuniché Banzi nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela.
a été détecté. Migi Migi Prod en Europe, désormais pour toutes vos productions vidéographiques et affiches professionnelles telles que clips, spots publicitaires, couverture événementielle et affiches publicitaires. Pas de panique. Migi Migi Prod est désormais présent à l'Hexagone. Une seule adresse, 50 avenue Maurice Thorez, 94 500 Champigny, sur Marne, référence Salon King Coiffure. Pour plus d'infos, appelez au +33. Pour plus d'infos, ou sur Instagram, David Angali Bompingi ou Migi Migi Prod officiel. Une menace a été détectée. Migi Migi Prod, Ezali Kamboya Msala. Chers amis, bienvenue chez vous. Awanato le Bela Vie officielle. Où les Aranda qu'on a bino, on a à chaque fois. Ceux qui au monde émission Nabiso, Mbano Liboso, ou Talabiso, abonne-toi. Les gens ont gratuit. Vous s'abonner massivement. Boya Peno Zanda qu'on a bino, Baba Kolo le Pango, Bana Kolo le Pango. Tata le Pango de Tata Nabino, Yoto le Bela Vie. Awanaza qu'on invité bino, vous s'abonner. Moi, commentaire pas mal, mais ça la bien. Naza Koyambalelo. Moko na bassin Nzambe. Déjà, merci na réalisation David Angali, le professionnel. Merci Nayo. Nazo yamba moko bassin Nzambe, il va se présenter beaucoup yebaye azana intobeta non ma solo parce que bassin Nzambe mikolo yo bazo kusapso moi pasi mingi et puis moi soni koko ce koti mingi na makambo ya ba église. Mais de balobaka place ba faux bazali, ba vrai pe bazali. On a yambi je crois que bogoyo kaye azanani. Pasteur, bonjour. Bonjour, Papi Gen. Bonjour, émission Tolobe la Vie. Nzambe Lega Pambola. Yo, a Pambola P, papa réalisateur. On a une invitation pour Pessingaï. Nazan et Senghor, on a plateau Nabino. Voilà. Batu Barotou Nabiso Balobi, Oyambi, Nani, pasteur Kombola et Nani. Ngai Kombolanga, pasteur Massamba César. Donc, Nabotamina commune Yanjili. Donc papa nangaye banagi pe mingi papa le makamile mama kuzita bango aussi bakufi donc pe na kati na milimo na bango ndenga na zambo sali na nzambe na botem na famille 11 enfants donc papa bote moi minga bote ba passe à 2 fois. Donc presque biso no spetoza en France donc to pesa nzambe merci na éducation à Pesibiso et puis nazali marié na maman Amado na bote bana misato Deborah Sarah Macha nazali pasteur au nazali ko kamba assemblée évangélique la fraternité na ville ya Argenteuil. Ok, donc yoza bena mwana njili bena. Mwana njili penza na kuli na njili bana njili mingi bayebi nga bayebi pe famille nanga bon mingi bayeba kabiso parti ya défunt grand frère maître Lick Mukumbusu wana izaya ya penzo ngana landaki yipe mutabengi senga na mboka oyo. OK. Yesa kufa pe à son âme mais bana bazali tozo pesa nzambe merci mingi. On dirait njili bayebani bena na makamba ki pasteur te hein bana njili belo ndi bayebani pour njili za na moi particularité na mo bana njili bayebani Nagi passe non si nagi passe bana njili bayebani pe mingi ngolo bakota kolata nagi bani banjilo ne banjilo lingolata c'est vrai to lingolata mingi mais kota ki pasteur pesali kota ki pasteur tous en église à Sainte-Thérèse tous en église à Kimbangiste tous en assemblée de Dieu na Pentecôte et panga na Huta tous en église c'est belé c'est PK pesali tout ça tous en émission na biso boye na obi boye obi ke bino bomo ça va tout soni mingi pasteur poni boso que ça va tout soni boy poni kombo ki pasteur eza kombo comme ko ça va tout soni on dirait monsieur kutu na ebineti ndeko ngai evenima ya bamba alinga sou pasteur tabifo be nga frère kombo na pasteur ça va tout soni bondeni Ozana raison papa Bible kosibisote Bible zo banambiso makambo eza o Yesu alobaki Yesu alobaki na biso ke boye baka na tangwa suka mingi bakuya na bergerie. Donc même apôtre Paul azobaki na acte des apôtres je crois 19 azorobaki vous faites attention après moi il y aura des loups ravisseurs qui entreront dans l'église et qui n'épargneront pas les brebis. Donc, na kati na ngomba ezali kamba okamwate na ya malamu na ya mabe bakoti. Yesu mo rapese ki lisese moloni aloni na moi. Na butu moyini susa ye aloni. Ezo kokola bisika moko. Tant ezo kokola bisika moko to yeba bango na bambuma na bango. Soki lelo kombo ya pasteur ezali ko sambwa quelque part nazoko le beloko ya mutuya repère ezali susute génération na biso to génération ezoya batata bazate mwana nyonso akolaka na makola tata
ayoka katata na ye en tout cas même ata ko ningana mais ba conseil à papa ne ekotambulisa ye ozomona bon na opesa exemple ngana za mon assemblée de Dieu tozana ba papa na biso papa Vakambe azali oaza pasteur na nga lelo akoma na retraite tozana papa Ankelani oazali lokola patriarche na biso lelo nazo tambusa lingomba au cas où j'ai des problèmes nazo obligé na futa billet na kekuta na bango papa tala place naza na difficulté bako sunga yo mais soki lelo koma passer que ça ko beba papa parce que lelo batu baza ko linga susu te ko to sabatata muto sa na ndenge na lingi. Je crois que yango moni comme pasteur vraiment ils se ressemblent et puis en plus bazo ka sangwe ça quoi ki wenge et ça qui wenge ti pour être pasteur il faut être appelé par Dieu. Si Dieu t'appelle pas, na comment kolobana batu, n'osez pas. N'osez pas. Parce que Jésus, c'est lui qui veut me suivre, qui se renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et me suivre. Papa Bilo, qu'on a mis ça de renoncement à soi-même et sa facilité, porter la croix, c'est-à-dire me préve aux alami kakatene gozala. Et suivre Jésus, ce n'est pas facile. Donc, il y a un moment où qui dit moi, le yenge moko boye na koti, mais ming bazo suka nanzela. Ming bazo suka. Est-ce que ça a des critères pour un pasteur? Ça a des critères? Ah, bah, critères, ils allaient, papa. D'abord, on a lui appel. Ce que je appelle, il y a un balamon comme pasteur. Ce que je appelle, on va dans ma cola batata. Batata, on a avec les temps. Avec les temps. Papa. Papi Gen, j'ai 61. L'année prochaine, 62. Na bongon motema, na 78. Banda 78, na zui, baptême na 80. Na vandi na makolo. Na vandi, na yekoli, ti. Soko kuma pasteur, mais na kuma pasteur kala. Na ken Angola na 88. Na vandi sous na makolo, na assemblée de Deus. Na Korimba, donc sous la direction pasteur Zadi Akuna, papa na biso apôtre le souhait qui brille, nous tango na zalaka na frère. Donc na vani na makolo na bango, na yekoli bango baso ko encadrer yo. Bako yeba awo sali boye, awo BBC, awo kota na institut biblique, awo sala boye, ba critères ezali, critères aliboso appel après appel au vani na makolo batata bazo ko tala yo, soko bango ba moni ngonge koki, bako pesa yo signe, soko benga mi propose à la pasteur parce que tout le monde a benga mi te à diriger. Tu peux être pasteur moza sous na quatre église. Mais au benga mi te ka pour diriger, soko problème eli mutu ne sa ningi à diriger. Ba critères wana ezali, critères o so na utotanga wa, il faut o se renoncer na yo moko. Il faut porter quoi na yeba que me préve aux ala. Il faut otambula na nzambe. Donc quelles que soient les épreuves tant au côté 4 na isko tikate critère ali bosso vraiment appel. Appel après comikiti c'est le ko babengi humilité. Quand tu vois un homme de Dieu azan et loko babengi orgueil. Papa pose-toi la question sur za nzambe. Ah oui. Siko neti biso otokotimbela ngondenge otimbela ndenge muto azana na alati lo fundu. Mais quelqu'un qui vient peut-être dans le plateau, a au finga baninga ni ba pasteur tongo pourquoi? C'est déjà de l'orgueil. Il y a zo mona yaza malamu, baninga ni ba pasteur baza mabe. Donc il y a zo mona ka yaza malamu. Église ne kam zala malamu, ba misu baza mabe. Papa to kutena bakawana. O beng sa mutaya ko te ya boye mais o tale no talo bité o photo sungai. O photo sungai. Siko ba sine muso ezala kana opeso sine mususu o ngana testa ka ba sali na nzambe mingi ba ipananga. Notion erreur nan. Au que Congolais côté air même à tête au semble là tout ça on a besoin de l'air. Si vous sur le bien passer moi je travaille na yo a passer ma semaine na travailler dans le ministère au bien boy guise ba na 9h30 so comme quoi no tie atea au mone 9h a commis mais so comme quoi no tie atea yo wana zo comme 11h si ko tant yo ko reprocher gramuke so comme na ba ni ko bouder et ça déjà cinéma b ba cinéma sou na testa ka ba te guise singa bi bon papa to bon sanan ba kitio yo il y a bien na o tester to bon sanan ba kit so mon kam ta o vimbana papa donc banda déjà ko soko sungia lingo yokate banda déjà ko écarter parce que mon boule ko ya na génération lelo mon boule ko ya parce que tungo vana makolo batata te donc moi na vana makolo batata akenda ka liboso donc c'est ça. Alors na ces critères mon pèse ali faut aux à la marier légalement. Mariage est normalement eza pena obligatoire te eza na bato mosusu babenga mina don ya célibat
soka moni akokoka apôtre Paul alobi yango soko moni okokoka zala lokola nga Paul wana tokomona on a 1 Corinthiens 6:7 soko moni okokoka zala lokola nga mais soko moni okokoka te ozika te mpona posa nzoto bala mais ezalaka mpena malamu mutu azokamba lingomba avant bopesa na l'église amibalela amiba parce que moni badego nyonso ezali awa comment tu peux diriger une assemblée au balade papa comment on diriger une assemblée au balade voilà à moins vraiment que nzamba bengo na don de célibat ou nous autres on est salaraté mais si nous autres salaka au sala ba dégâts na ngomba déjà tu to bali coup déjà ba dégâts salaka bon ce ko balade on se ba quand ça on dirait bino passer on dirait donc nous autres salaraté te nous autres salaka papa tu ça batute et ça la kapena makasi et ça la makasi ko batuni onso au bon on va passer de choses quand na bota avant na ko passer na bota mena libota mokoti ba quitter nous yo za na papi gagner on kapena za na nka donc ce ko ba quand ça net on dirait bino autres salaraté donc te bato ba exagérer ka papa les gens exagèrent beaucoup o ba mona lokola batambola na Yesu eza lokola bato ba kendaka feti mariage musika mokile betate mariage loko boye kotate masange kotate bo ba saka trop spirituel wana bango na pe ba kwera bango na pe ba zo Nzambe. Mais muto azakane simple, haïbi que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon yo le lobo balate. Ce qui Nzambe yemo kamoni qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé une femme. Papa. Et puis celui qui trouve une femme trouve le bonheur, non? Ce que moi si. Aro sunga yo. Bon gars nazana mama madonna ndako nazana ba défaut belé mais ma femme maman madonna sunga nga yo kaso za pasteur ça facile oh na mboko lokola poto tu dois travailler faut kiper bana okolisa bana faut za le mot exemplaire moi c'est comme ça qui musala bozongi moi c'est kosunga yo abana ko peso ba conseiller na momo epela ka penza tam susu maman na bana vandi sebi papa place oboité nga de fois nazana de fois na silika mingi des fois moi c'est mon habité papa boité faut doser faut azo sungayo aza partenaire une aide semblable bible binzamba sali moi ça c'est une aide semblable donc ceux qui passaient à balater papa nga pendant za kanango d'accord té to michele pasteur est-ce que ça peut na ba aweza o trop belle vie hein mikolo ba to banda je crois que ce sont des adultes ba adultes ba otala ba adultes est-ce que ils en a ba na balolenge oyo un pasteur faut qu'il ndana mwasi na inanda ezape na balolenge si bible pesi yango bible pesi ba détail nous sommes un exemple ah non be mbeto ah mbeto ah oui bon lolenge na sens ni na ndenga osala bolingo na mama na bana ba position ba nini bon est-ce que pasteur aza est-ce pasteur prend droit ça mrambo nous pasteur ça na droit ça mutu. Parce qu'on est dans ma chambre, tu sais, ma libandatin. Nous sommes dans ma chambre, nous sommes dans libandatin. Oh, bon, bon, selon histoire missionnaire, dans l'institut biblique, on nous a appris beaucoup de choses. Bah, sango tango ba yaka, ba imposer maman lali. Tata mati omoni bango ba imposer mais ba tata na mboka bazaki mayelesi bon kimbiolongo ba makasu nyoso ne utana wapi utana ba tata na busakala kaka ba kita mata ba nyoso utana ba tata na busakala kaka donc bango pe bazaka na ba position bon mais ça makambo oyo ezalaka na kata chambre ya omoni je bénis l'homme de Dieu papa na biso papa Nkelani na Kigoma azali patriarche na biso assemblée de Dieu papa na sungi biso vraiment nzamba pambola papa na mwasi netanga zalaka mama na bana azako tambola ba église nyonso ko pesa cours ya mariage soka zo pesa cours wana moko mona ba tcheka ba tata na ba mama mususu ba tche bilenge biso bilenge moi je lui ai posé beaucoup de questions ayamba ngata on azana no jeune dans les années 85 to solola ka mingi na papa wana abitala ni ngozaka na mama tala ningo bana kozala ya on a bino de génération lelo batata bazate repère ezati na kati ya chambre papa Nkelani na bagelo ko abi ce n'est pas en vain nzamba sala ka porte asali salon asali cuisine asali chambre donc cuisine ko yoka solo tout ça mais makamele kana chambre kunisa makambo nzambe saka yona nzambe yona mwasi na nzambe sama makambo ya ko lobana libanda bati donc un homme déjà ko ya ko lobate ke monito yaki na mère kutu tala kutu bona beta ki borboy non par respect, pour ta personnalité aussi. Et ça m'a cambié dans la chambre. Yo na maman na bana kaka kunisa secret. Biso tant to kola ki papa papi gene et ceux qui yo vivant wa. Ngana mona pa itata na biso te azo liambanga ndo balba excuse ko liambanga azo embrasser maman. Bon, biso ndo to kola to yo kapita makelele ti. To mona ka lo
Normally, vous me filmez. Evimbi. Aboti. Tout le monde. Donc, c'est comme ça. Un homme de Dieu, Bible est si tu es dans la chambre, tu la boye. Non, Bible est on te le le côté. Mais dans le Seigneur, tu as un respect. Ceux qui maman le bien lembi, à lembi. Yo pe maman pasteur, peut-être que au monde, papa, puis le bien lembi, à lembi. Bon, permit. Mais Babi, en fait, ce que quand tu as vous avez eu à côté, donc, oui, ça va. Non, tout ça, tout ça, na limier Omoni baba limier moni église catholique azana moi principe moko azana déontologie moko ata babe o babala bakoko ya koloba makambo su libosoti okomona bazaka moi kimia nde na bi humilité faut ko late loko na ya kimia okoko ya libosoti o la sabati uza pasteur moko yaya papa lelo église papa tozo ka makambo su na télé mais c'est grave. C'est grave. Pasteur, pendant que vous avez besoin de maintenant le bon côté ça dit. Alors oui, maintenant monsieur bana bazawana papa. Bana baza, vous avez capté maman na scandale. Ba biso ba timu tuna sei. Tout le monde qui on pas papa na biso pasteur monsieur la tête pantalon et sera horizon de l'histoire. Parce que sera kuna liboso c'est bimbi pasteur nani papa na so aller ça y est a botolier micro na miso bateau. Alors bien on peut na miso bateau papa boy papa. Biloko na photo yi ba ko doser. Comme so ça makolo batata bon. Ngana ça na principe moko so sali bongo to beng so après pembe ni papa ko sala boité baloba boité. Nga cher na tiga ka mutu so ya wali ko te to mona za na témoignage madame otei. Mais soko bani ko déraper to ko fandi so. Papa awa boité awa to tambola ka boy. Soko ni ko yo ka biso te tika biso. Mutako to ça. Donc tout ça ba yuma te mais tout ça bato tout ça ko landa ndenge bibezo bana biso par respect aussi. Ouais ba ma pasteur ba mona ka pasi makasi. Yo mo sina mona pa pasi na ba comportement na bino ba pasteur libanda pasteur mais la kasi donc plus que païen. Na makambo sala ma pasteur plus que païen. Non, bon, wana ezalaka soki obali mwasi moko peut-être ayibaki pe nzambe te. Omoni avant bala faut tout na penzambe. Soko bali mwasi moka ibinzamba zanda komikitisa. Dans les mariages c'est dialogue hein. C'est le dialogue. So moni ma passer moi zo passer à nyuko lenga nyuko la kinga ngana lo ba papi geni yoza journaliste nzamba pambola yoza mutakimia ngul baleke matu mi balé. Soko yoki mama na zo lo babongo. Yoka pe mbali. Et ça te mutena na plateau à lobby ka bondimie. Non soko ya zo ko lo ba yoka pe yoka pe mobali ngulu baleki matu mi balé ko yoka côté mon côté maman passera mon a passe fo ba lingana ndenge ni na papa passe wana e wuti wa boso ba bandeki ne bisengo pour les meilleurs et pour les pires so yoza ma passe tant ça la veille na lingio na tanga passe na tanga bisengo tant passe côté na ndako kanga mutema bobo msana papa soko bobongi si te ba paré ba ali soki ba paré ba ça l'église est là bokene mon église ba mpaka bazali ba osunga bino. Est-ce qu'un pasteur rose impudique? Bibliquement non, mais comme Jésus a dit que la chair est, quand vous dites épidique, c'est-à-dire non, bibliquement non, mais comme Jésus avec Nabi Soto à la prudent, à Tchebiso na milia ba loup, tous à la humble, le la colombe, prudent le la serpent. Bon, ceux qui prudence na humilité zangio, na prière zate, papa o lingo lingato au CD. Au CD, parce que au moins il papi gagne. Bilo musu batula ko faute ya pasteur eza na basi musu ba ya ko tantaka la rate église papi ken ngana viva li comme église oh non c'est la scandale wana Paris tant na lo bato yo kanga moi c'est li bala abandi na ndaku na ye abengi biso na téléphone abengi pasteur na ngai na bombi kombo po abengi pasteur tant wana na bandi église ti pasteur ngai sert tel papa bolimbi sanga poser l'équipe na ko la frère tel. Parce que mais maman yo balade au bala frère nana a bien passé mon luka poser l'équipe parce que convoitise est latié c'est un démon à côté na katinae net moi si ya Potiphar Satan côté kat et le parce que ça té moi c'est Potiphar Satan côté kat né à quoi ça Joseph si qu'on a ka yo na lo bano papa to vivant sérieux mon comme da bandi tant passer yo comme que ça tel frère to ben si frère to bi frère Keba Tala sert boye papa sert à ça là tout tia quoi ça raille ti passer pas quoi à quoi ça azaki responsable azaki un pasteur te mazaki responsable ngomba mais quoi ya penda à quoi ça se fait du scandale si quoi papa tala passe biso ba pasteur to monaka si quoi réconcilier batouana
Papa, et pas il passe au monde à parce que nous souffrons, les gens nous critiquent, nous injurent. Parce que au moment il faut me à limbi sa frère. Soka limbi si était frère mais on a fait un travail avec l'aide de Dieu et le frère a pardonné, hein. Il a pardonné. Donc vous avez des difficultés beaucoup de temps. Vous avez des difficultés beaucoup de temps. On est en France. Quand on église en France, ils ont facilité. La police, on a dressé l'église. La service il y a DGCI, Direction Générale de Sécurité Intérieure. Il y a France. Ils ont tambour dans l'église et tout. Et c'est quand il l'église est belle. Papa n'a pas de renseignements généraux. Vous êtes le pasteur, oui. Vous habitez ici, ok. Église, au Mikanda. Pam. Vous avez un pastoral, oui. La nuit à pasteur, la nuit à pasteur, c'est pas mon avis déjà. Papa, bandit sur vos finances. Bon, écoute, à combien? Vous foutez à combien la salle? Qui est le responsable de lieu pour s'embellir? Monsieur Ted, allez, quand on a voiture, tu es au Kende. Tu es une argentée, voilà. Tu as combien de batailles, mais porte ça, moi, ici, de secours exact. Papa, on a mon délai, aïe. Abi bon beaucoup de la banque temps on a ça la porte ici aye ko ça la porte ici de secours tant on ça la porte ici de secours ba yeli sou ba tiki biso mais ndé na ba boye ba outo le kalisusu banquette les autres continuer on a ça difficulté donc ton église na France et c'est le côté ka ko la muka lobi combien des églises kangami na la brige aussi bakangi hein na Villeneuve la Garenne aussi bakangi donc nous devons être prudents à part wana papa ko fout sous salle ko futa ça les a facilité hein futa ça parce qu'on a bato bazo finga biso butu moyi na bana na nzambe o bayeba ki nzambe na kisasa surtout bit pendant mission nga ba rétrograder bana na nzambe o bayeba ki nzambe na kisasa lelo na poto batiki nzambe bango wana sko nazo ya penza côté ya bango bazonga na makolo Christ parce que basala ki veut Seigneur na côté côté surtout mingo ba Seigneur so na komi na poto na côté côté ba komi na poto lelo ba wani suko sambela ti donc to ça na ba ka ya sale to ça na ba beaucoup d'attentes pour ça na clip boye ko bakangi sale bo déplacer aucun la ville mususu bandi musu batikali donc tout ça toujours le kabaï prévébélé dans l'église vous avez na Mikanda papa ngako tena ba dossier na za nango asuko Mikanda zati bon et là on se fait ça mon boulot na ba pasteur tant au que nous ba l'église ba na mingi na compte association culturelle il y a un moment ba mettre toujours en bon ba tebele tant ba le ça ba association mais faut pas préciser bien tous en association culturelle ce qu'on appelle l'église et l'association culturelle neti biso tant dans quelle ville argenteuil moi so na kamolobi tout le monde qui vient ici ba assemblée ba tire association culturelle ngabi non biso culte to culturel. Mais la culturelle, on a tout ça qui peut rattraper biso na préfecture. Babi oui, boche culte c'est ça bien, mais faut pas que ça soit culturel parce que faut que son rappé babola, bo ça rappé boy. De ko ça appelle association culturelle sous. Donc tous en association culturelle ba bengi culte, donc ba pesa biso droit, pe autorité. Il y a que ça là pour bâtir l'église en France même en Antilles, même en Réunion, même en Guyane, partout ba pesa biso droit. Donc un pasteur au bazo kanga au bazana mikanda ti bakende ko s'enregistrer mbam bazo kanga na kanga de deux au bazana pastoralité bakota na pastoral to ça na ba plateforme ni papa examine ba ki to na ba plateforme ebeli so ngo kota ekoso koti ne kosi so ngo kota na CF koti na CF so ngo kota les assemblées de Dieu de France au koti pourvu qu'on ça la protéger. Poni baba homme de Dieu belé lelo bazo suka na nzela abandaki na molimo na komi ko suka pe na nzoto pe asuki na nzela pe bakangi église désordre en église yemo kaka wana basi nyose église ebi bango ayi bolungu na bango poni baba ka soko yemo pour plus réponse soka ebi basi so suka na nzela on se moque pas de Dieu ce qu'on aura semé c'est ce que les récoltera soko benga mate papa okosuka na nzela soko benga mate okosuka na nzela parce qu'il faut nzambe abenga yo il faut le monde témoigne que celui-là c'est un appelé de Dieu sinon okosuka na nzela parce que tant mon pepe ko ya pourtant mon pepe ya parce que même na acte des apôtres na tellement rien de nouveau sous le soleil tant où il soit sécu molimo mon santo a quitté le bango okomona na acte babi l'église était dans le tourment
église ezalaki na mikakatano bazoboma batu bazoboma babomi Étienne mais bapôtre bazo continuer à côté après un moment donné l'église était dans la paix. Donc il y a un temps pour toutes choses, tant il y a trouble les alakata, il y a paix mais oh nzamba benga, même si il y a tempête, même si bitumba, au komona a concédé. Vous avez combien de membres de l'église? Bon, le second toujours varié entre 100, sur peut-être 150. Est-ce que vous avez plein pain dans l'église? Est-ce que je vois un impact mon l'église on est ça la plein, l'église on a battu belé. Bon, ça la je vois rappeler parce que Bible bien Pierre tango a 3000 babon la mutema. Ce qui est l'eau l'église n'a pas ça la plainte parce que ça peut avoir condition. Moi j'ai béni le Seigneur, nazana ba vendre musika, nazana tout ça vendre na Dijon, muso vendre musika bayaka. Zo mona mais église que ça peut na ba tout plein et ça peut bien. Ce que ça na ba tout muké et ça peut bien parce que Bible bien so ka pesa ki so ba talent. Yo a pesi yo 15, muso a pesi 1000, muso a pesi 2000. Yo so ça na 3 4. Sala makasi obota, po so biko so ka na 3 wana te. Sala makasi obota boko ma pe belé. Monelo ko so bo ma biso to ko évangéliser te. OK. To ko te ya te papa to te biso na biso na église oyo na bimi na église oyo na koti na église oyo omoni siko tango muta ye na église nanga na tanga batata na biso Alex ko ne papi gene outi na église am pasteur mususu neto outi papa kisamina oye pa nanga ngana ko benga siko kisamina oh na moni papi gene yao aye ko sala nini ngana papi gene zonga kuna pa ya kisamina apeso témoignage e ba pasteur alelo balinga te na église na yo po kotika mwa mosiate nga kotika mbatea na bango. Basi batea. Ah batea. Yo solo. Batea. Otikina mosi cher. Oh, batea na bango. Ba cassette de site na yo po vandi na opposé. Na vandi. Batea. Ce qu'on a ngai bibliquement parlant na nouvelle alliance na tangi bon ba passer musuba mona ngo mabe papa qui s'amène parce que réponse ngo hein ba musuba mona ngo mabe mais tant on a moni molimo mo centre à Kiti moi so abengami akosala musala pe koleka tant so ba boneza na Nouveau Testament ou Ancien Testament. Non, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Nzamba utilise kabasi. Dans la Nouvelle Alliance lelo, ba tellement kana pour que les femmes se taisent boyena boye. Mais kasi est ça la Bible? Oui, même Bible comme te le bin abiso que les femmes se taisent. Mais na condition ni balbaki basi batte le malbosa balité. Donc on a yo siko bato ça dit bato batte mais la kaki basi ba côté ate bazan libungi to. Te bazan mona libungi te biso to ke nga chemin moko. Ah oui, papa, tu vois que nous gâchons. Comment ça va, pardon, parce que non. Il y a un limbola yo. Moi, me sens aïe. Surtout côté na acte de na basi bazala qu'on a besoin qui Saint-Esprit. Moi, na moi, soit juste Saint-Esprit. Akosala musala pe ndenge papa zo sala. Moi na mobali po juste Saint-Esprit akosala ka musala ndenge nzamba peseli. Vous comprendre. Bon, moi je fais l'esprit netinga. Na petit témoignage na ngambulaïti. Na 78. L'église va benga ba pevalongo. Moi na moko héritier akufa na njili na quartier de lelo akufi mwana ngo. Abanga akoma jouer moko munene na Luanda. Azo bela zaki bébé. Mama na lobinanga César accompagné nga pa ya mama wana pona mwana. Yo ka témoignage. Mwana mwasi na komi wana babondi pona mwana na. Mama ngalobi mama mwana na zana malade bandokité. Azana malade des normal mais ma en hôpital. Suka tuni yena na tuni nga yena na bité ye comme César to yena bi papa fukama. Papi gen ko bongo na mutema na ngebanda wana na mwana mwasi. Na fukami. Mwasi wana tiolo boko. Ekitaki na mutu na ngati asota. Asota. Abandi ku ganke abi wuti wabi yo. Ngabi. Na wuta wabi. Abi me. Yo sa mopona mi munene. Nzamba pona yo. Nazo mona moto kati na yo mo abandi ko sauter abi oza muta tembe mais lelo kaka amwe ke nzamba sala raté oza la baptiser na Saint-Esprit oko parler en langue oko prophétiser papa que na pesa un témoignage partout papa papi gen alors bien on a 9h na zongi na ndako toute la journée banzembo nzambe comme papa na ngatana ki mingi abengi ngabi oh yo banzembo zo yemba yemba wa mutakufi awa olena bisa papa nanga ke pa na wuti makambeza kuna na bombi na 15h to zongi o bana njili ba ibiri kenge na face hôtel Karibu na 15h ndesiko abengi batu
papa na moni qui c'est quoi l'appel abengi bataille bon moni mwana mobali oyo biso to sambela mais y a ponami tu vois la différence tozo sambela mais y a ponami akokoma passer munene na mboka mindele c'était dans les 78 to bandi ba on a baba na njili ba yebi na 18 papa na pa ya mama ngote na lupango na biso te na lupango ngana ko na bonjambo numéro 43 camarade nga s'appelle Lontseka na tanga komone mi to saki biso mi balinga ba Lontseka bon to fukama to tala pe makamba mama na biso ki s'appelle solo to vandi na oyemba nzemo na kikongo mavanga mase mamone keni vavanza. Donc les œuvres de Dieu se manifestaient dans le monde. Papa Gen yango mona katilelo mutako ya kolongola nga Yesu azati na mona lumière wita likolo papa lika j'ai dit lumière et betanga wa pa mbala moko o na yoka molimo ezuinga na bana ko balangue na madiko prophétiser maman na zaka na église té azako bon la nika batu na ndako a partir yanga nde église yeko banda. Cette dame est toujours vivante jusqu'au jour d'aujourd'hui mukolo alembi mais ce qu'on a qui ça nazalaka reconnaissant na ngendo la kaye. Donc toko sakana na mama nzambe te molimo mo santu aza molimo oyo asalaka na basi na mibali. Bon soki lelo komi ko diviser batu ce n'est pas grave tous na mukola suka mais au moni pasteur moko azakana kisasa pasteur mukuna azana limité ya ministère amen papa wana tangu Sergine az évangéliste moko azana France na liberté na ministère amen nani Léopold Mutombo Mutombo papa wana moi je suis témoin tangu Sergine moi si mutazo sakola pona ye il était un interprète papa wana donc aiko interpréter Sergine, c'est lui qui a interprété tous les pasteurs dans Pont Kassavou. Mais tant que Sergine a André Baye na Congo, Sergine a Zolo Banaye, Mutombo, Okokoma Mutumuneni, Okoye Bana, Bon Makiona peut babiller banda panaye. Papa oui mais wana mais à part wana to boy wana ça m'a kamné na nzambe mais c'est que moi je dis c'est que moi je vis mon comme so alobaka on émission na habitala Sergine alobaka boye nga na tie commentaire na YouTube ndeko moka bi papa soko ye lumo kuta naye moi j'étais là lorsque bazo sakola pona ye nazalaka wana naza mutakala papa na mutalelo te. OK merci koyo Vous avez président na bino président na combien président la pasteur biso pasteur wato siko mutaza siko président na papa Sampra ya ba pasteur nyonso na pa ya pasteur écossais parce que toi on a ba plateforme Jackson azana compte ya pastoral congolaise na compte écossais tozana pasteur wato papa na biso on a koloba zaki lokola azar repère na biso mais a comme na retraite pasteur Sampra mutaza tozako na reno ba pasteur so pe lobité je crois samedi ekozala yo pozo adim dim bapesaka na lingomba et puis tofuti loyer kasi yango de papa dim on ndenge ezaleli lo telemi bapapa na biso nga nakenda ko reprocher bango normalement na droit mais nazwaka te parce que biso batata na biso même papa kelani na reprocher ki ngabi papa biso tant tozalaki awa soki toptie dim toyebi kezoke na direction mais vie passe pe lekina makamba désordre na mangomba lelo koma bena passer à telemi a papa na kini bazwa lat ata mingi bazozwa nga sala yango te o telemi bena ba peso bena nyoso passer azomona ke sali bafuti te mais ya préférence on dit mana tina poche kene na ndako atiki sali bongo mais non est-ce que c'est la coopération na ndenge cop place au la mola sumbili kwanga sumbili tekiri ah oui yeso le bac église normalement terme église cause à la bongoté mais les lots naki les lots yé ndenge na bac no ne bandeli les lots ravisseurs bako sala pe cop na bango mais bakenda ka bango pe musikate ba panza na kaka. Donc ça dit pour la bâtiment église comme coopération. Non mais monsieur faisait coopération papa bon comment ko sango ezali pena on a parlé ezali ko oh na parlé bon on a parlé ça te bon biso to za batalelo ba o ba réunir comme so bakenda wa ba o ba réunir ba msuba kaka na pantin wana na pantin ba o ba réunir ki liboso ba msuba kenda wa coopération ni place bena roler ba bala oh mais monsieur ayo wana zo ko bon mon elo que ça passe na congolais si quelqu'un s'exprime bien en français o ba benga pena la rhétorique l'éloquence l'art de bien parler a ko ça congolais facilement
na bible kaka okosa ye mais papa nzambe basakanaka nete azopena nzambe akomisa nzambe kopi kopi na ye kopi mpenza donc azoka mpe lara asalaka makambo na ye mosu azalaki awa na Villeneuve Saint-Georges awa nga azalaka na bandimi ndambo balongwe bakei balandi babio bakepa na ye yoka bakepa na ye papa apesa mai mabe apesa zelo mabe apesa mungwa mabe apesa boye mabe mais leo toza pas en prison toza en prison on se moque pas de Dieu. Il y a Copeza, il y a Soleza. Là où il y a les vrais, il y a tous les faux. Tu vois, on a la loi et la nature. On a aussi David Angala pesa biso photo mo otala o mekana otala photo o ba pesa biso na bité pona yo ndeko oyo okolobani pona ye photo ba pesa biso photo je crois ba pesa biso photo kalaté Bostra pasteur Bameko ah aux témoignages d'une pona ye. Bon, parce que mais quoi zali papa moko na yebi e penza tebo ina misu. Mais na yeko yeba ye plus tangu mangamba Covid bandi. En tout cas na yeba ki était biso nde na so bana mingi lelo bavandi na makona batatati. Tozalaki na masamba mampolo. Tozalaka na docteur Voni nous azalaka représentant à SCC. Masamba mampolo avant kufa azalaka pasteur morateur biso les chrétiens face aux sectes. Après ça biso toli moko etambola kananga biso ko na ville na bino boza ba pasteur bomoni pasteur mususu ye azako renier bochola été mais boyoka ye liboso boye basoka za na kati ya makomi wana nde bozo conclusion soki za secte to za sectité pasteur Bameko abandi ngana yo komona ye liboso na ye baka été mkoso na chrétien église na ya pasteur qui prie matin na prière c'est la monotonie après mkoso na mona kaka boye bonne semence jeûne à 40 jours comme les nga ba prière mingi ah oui pasteur Bameko na maman mami nzamba pambola bango comme na linga prière mingi anabite na lande nani po toli batata ba pesa biso yoka liboso mutu avant ochola tant on a yokié na mona so parler sur le combat spirituel azo parler sur le combat tina bando na ba cour na lundi na bando landa na yoka kayena yoka na ba vuma soka na sainte doctrine. Pour moi, personnellement, Azoté est très bien. Le problème est que c'est un évangéliste. Papa n'a pas pu gagner. Tous un ministère, tous un apôtre, tous un docteur, tous un prophète, tous un pasteur, tous un évangéliste. Lui, c'est un évangéliste. Il est pasteur parce que Azo camp église la bonne sémence. Mais il y a un évangéliste. Évangéliste, c'est un mbeli. Bako lingeti évangéliste bako lingeti évangéliste tamba yaka na église aso pasola bako lingeti mais ça fait mal komona biso na biso basali na nzambe muninga zo passer na moment difficile tozo chola lisusu tangu bakangaka ye papa soko teli ba vidéo ba utaka na crété je crois bakangaka na garde à vie après na poko akotaka na clit papa banda wana na prière pour na papa yo na moni peda a koti mutakomi pale et biso ba pasteur tozo seka papa nanga vakamba lobaka nanga bi mwana bo monde bozana lingomba soki moko na bino azoki boyate bozo tele abimi makile azoki moyina ko zinga bino nyonso soki moko azoki bo bendi epe bino boke bomba e zomona nga pasteur ba mikona na mona eboyete mkoto okuta neto ko solola na yebi makamusu pe na yoka mitoko sola na ye mena ko yako lebongo na telete na kamata muninga nga suna bomba mais papa eloko ni tozo pesa na bana kokamwa te mwana no boti opese kombo ninga bata dibundu dia kongo bazolo bana biso pesa kombo ba ya babukoko na mpungi ondenga pesa kombo bolongola ba kombo ba François ba Jacques bolongola ba kombo wana mais kokamwa te mwana yo pese kombo ndenga lobi akomi Sofiane lobi akomi Karim pona nini bana na biso papa papi gene balembi komona biso na biso ba pasteur ko swana bazo mona passé muso les gars ko finga muninga to finga moza pe na ba prévité s'il y a quelque chose qui ne va pas kendo ko luka zakana bureau tsana numéro na yiti kendo ko luke so la no bi papa na zo ka boye faites attention aboyo kayo mais entre biso na biso so net na les gars ko na zo boma yelo ni na sali donc pour yo aza vrai homme de Dieu c'est Dieu qui connaît mais ça la zo ça les hommes na na photo féliciter ta photo Nathalie photo nani papa Denis Les ngana yebika ninga lobaka na ye
Denis Samona ka ninga lobaka na ye mais na lobano na révélé le moko. Toutes choses qu'on kobe de cinquième Dieu. Au moni nzinzi. Surtout tangi Bible babinza me mutasala biloko nyonso. Papa yo linga nzinza avant de non nzoto. Okolinga te mais na mona reportage mo ba américain ba ke na Sénégal ba ke somba ba nzinzi. Papa j'étais curieux. Ba sombi nzinzi. Oh. Ba ke na aux États-Unis na pendant été ba libérer bango sikoyo. Sikoyo bato ba boma bato mutu moko ba kenda ko kunde musika ba luka ba sala ba enquête ba mona te nzinza za na odora moko même à combien de kilomètres ko yeba ke place ba kunde ki mutu. Ba nzinza na ko mona ba ke vendre place ba kunde ki mutu. Donc nzinzi pas ça utile na service ministère de l'intérieur. Pona ko luka ba saseto mutu ya kufaki à partir de ba corps mutu pa ezali. Na corps de Christ bato ba za la mabe ba za malamu. Quelque part la Bible nous dit ne jugez point. Namukola souka nzambe mutaokata makamu. Denis ça salo ya sala. C'est son problème à lui. Donc pour na ngana parce que là moko na papa na biso papa ba meko omoni bandeko à Paris aza papa moko je vous dis sincèrement à un moment donné prière ekitaki na Paris. Je connais. Biso pena ba pasteur à un moment donné prière ekitaki. Tant il y a bandi ministère ni molimo prière ils ont les sous. Comment ne pas les féliciter? Comment ne pas les féliciter? Non, non, mon éboïté. Ok. Non, mon côté okuta na to solo na biso. Mon côté okuta na to solo. Non, mon éboïté na mon éboï na miso. Mais bon, personnellement na landaka de temps en temps. C'est quoi ta la photo? Joël Itatou to kuta na gine na conférence moko. Yepe na yebi na payete. Na mona ki kaka beaucoup. Un vrai homme de Dieu. Ah, le vrai homme, c'est Dieu qui connaît. Vrai, peut-être que nous avons dit papa qui est pour nous. Est-ce que tu vas dans l'église? Ah, bah, papa qui s'appelle la personne qui est en enseignement. Enseignement, c'est la Bible, et tout ça, la Bible était. Tu es meilleur que tu as dit. Au moins, ma campus, ma baisse, na quatre églises. Mais tant que vous vendez au talaka. Non, on a vendu là et puis on a mingité. Non, 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 quand vendre les pénaux, on dit que mon papa, on le dit bon, bah mais quoi ça n'a pas, on a vendu les pénaux au talaka. Té, azote est bien. Mais il y a pas na vendre les bassinimats. Na mona qui est kaka na conférence ya comme un mbilika, il s'occupe mbilika, ou t'as le bumbashi na moni na PC pe ka mbote c'est tout. Mais nan peut na vendre la été. Na yo akaza prophète, mais nan peut na vendre bassinimats en tout cas na ko constater. To bando ça émission na yo, ou émission ni bosso. Eza kwa neti to fungulika parenthèse hein. To zonga to zo maka. O maka miso to lobi afoko. C'est to zongela ngo. Alors donc pour tout ça ce qui est loyo église place aux alaka admettons que sombi yango question notre opinion sur basal nzambe au sombi place wa autant on a comprendre ce qui est loyo zate nani a ko hériter place wa bon na niveau moi na nga Dieu merci bana na biso ba otanga ma fille ayo sala cour à notaire abano pe biso batoli na association ce qui bo sombi sale ezaka na kombo et association. Sikoyo, l'État au Sengabino, l'un des représentants. Les représentants, ou pasteurs, ou mutumoko, ou mutumoko kota kati wana, mais ils ont kati association. Donc ils ont combien d'associations? Est-ce qu'on a un représentant numéro number 1 des années? Le quoi on a un représentant? On a combien d'angati? Ce qu'on a le comité des anciens. Et le but non, tout ça va te mis. En gros, ça peut être à côté. Parce que tant que vous sommes locaux, sale, en tout cas ça va me côté. Yo tu as famille là. Ocha komba famille komba bana yo ah eloko na papa en tout cas vrai dit même na solana maman na linga eloko na te musala nzambe fo benga mato éviter moni papa ba benga ka aidi na bala nzambe malamu aza papa moko asali musala malamu omoni tangu ya kufi batie bana metala bana nde bazokende tokeba eloko na vraiment tokeba basali na nzambe mais ngana pesa conseil moko na ngata on ya kapoto na ngana travailler mukena ba mindele j'ai travaillé avec Samuel Azakosian avec Marc Lebrun Auto Kufa ba passer na ngana yeba moi mukeste kala ba mindele eloko muso ko za bozana association église au monde que moi na bengami papa eloko ni nzango zo mwana na yo otindi eta na Toulouse baké bana ministère musuku no tie mwana no kuna post scandale sala makaka te tu n'es pas obligé o kamata mwana na yo o tia ka place on a parlé ba collaborateur bazali donc moi je sais pas bon Seigneur abattre la rabiso musuku ça ka pression hein to mona on a begize bele mama zo papa lingo kufa soko tiki muto ya boto là bon to mona on peut na communauté na assemblée de Dieu to kufela passer d'un côté
Tant que tu es bana bien côté batik église bakena ressemble pas mususu. Donc ça li choix ya mutu mais eza penza malamu te ce qui moi na bengamité au tchai na place wana. Et ça très dangereux. Toi aussi ça awa. Les merci. Total na siko. Papi. On sait que moi total na siko. Oui. N'est-ce pas au ibisi biso wa ke ba passer ba zabayu maté. Oui. Total zabayu maté. Vous avez eu matin. N'est-ce pas au ibisi biso awa ke makambo ya chambre équipé nzambete. Te équipé nzambe mais ça sekele ko bima libanda te. Équipé nzambe penza ba mo parce que ça. Tu passer à rosa makambo nyoso na kata chambre. Pour ça pe mutu. En quelque sorte. Na cour na bible. Na bandela. Oui. Pasteur pe azamutu. Azamutu. Faut que ça pose à maman pas que ça pose à papa. Merci pasteur Massamoto Sisi pesa mbote to sisi. Mbote na bande réunion son na ban assemblée évangélique la fraternité biso toujours sangana 16 rue Ambroise Croizat na ville ya Argenteuil kolo apambola basali na nzambe nyonso toza la bomoko et puis na lobeloko suka na bande nyonso boza malade. Bande connus boza na mikandati, bande connus boza désespéré. Même si toutes les portes sont fermées, Jésus-Christ de Nazareth est capable d'ouvrir un portail. Fais-lui confiance, ne te décourage pas, persévère dans la prière. Notre Dieu répond et il répond toujours. Il est vivant au siècle des siècles. Que Dieu bénisse papa, papi Gen, que Dieu bénisse Tolo Belavi et que ne musika na sepeli mbala libosote pe mbala sukate. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Nabande Gondioso Bolandi Bisso, merci na réalisation de David Ngali et merci na ba abonné na Bisso Nyoso, continuez encore de vous abonner et belé. Awa to komina suka poto silisa. En tout cas, nazako na ngana toutes les questions moi vite question vite fait en de tout sur la question zo ya pe ka bazo koma. Dans nos spectacles au pasteur au salle église à pasteur Tatou Joël Tatou dans le spectacle pour tout ça na biso tala yomo tala kaka wana zo ngapeli sa moto o na kata kitunga moni moto fe moto peli alobi kaka ti moto peli sikoyo pona yo ba pratique oyo biso pe to capable de repeler sa moto sata pe capable de repeler sa moto na ndenge na ye to moni na Égypte ba nyoka ba bimi nyoka Moïse ameli bango donc na acte des apôtres il y avait un Simon abanda ko sala miracle mais tangu Philippe aye balobi mboka nyso banda ko yoka ye mais tangu Philippe aye na différence o ya nzambe soko ye différence ekota kaka o tatu siko nenga sana yoka kikaba balobi soko makyo na basengi ceux qui pardon ceux qui nini bo ba magicien pe basala kango bon et là on se peut ba na nzambe photo yeba ceux qui bango bazo sala moto aboy pourquoi biso to samba les dieux tout puissant to sala ngote pourquoi biso to sala ngote est-ce que c'est quoi raison ni pour abisi moto point pour la parce que na mona ki on na landa na yoki ka ba bazo la ceux qui makio na ceux qui pe nini na landa ki na na vendre les ngote et là on est faut juger faut vendre lango landa pe no tala bien te mais c'est quoi yo pour na yo moto musala mais abimisa ki pourquoi ne kati te abimisa ki pour na impressionner batut sata makasi nango wana côté penda ya satan penda pour na ko impressionner côté on a satan ça là tant to ko kolomona bo fandika bo pigeon abimi c'est la magie. Donc, il faut être capable de ça parce que Nzambo te semble que tout puissant, mais Nzamba peut se limiter plutôt il y a ministère il y a apôtre, il y a un ministère à docteur, ministère à docteur, un évangéliste, mutuazana a don de guérison, ce qui manque dans nos églises, papa. Donc, on a 4 églises, bah, dans les aliments, on a passé à Kangino, so yemoko li tutu, et on appelle la même. Comment besoin de tout ceci, c'est un avis déjà. Papi il y a trop de Kabal juif. Kabal juif eza mabe mingi eza pena mabe wuti pena eza histoire mumule Kabal juif ana soto landi yango okotate hein okotate te ti papa na kokota bloco na te okota ko apa te wana kuto ata bo mati kumala oya opamboli biso nzamba pambola ni omoni lokesa sa biso pasi tozolanda pena makolo yeso à 100% te allez partout papa tozana mboka bikisa so mindele bayaka te
toko wana so tete mobimba o mona ka bisamso ka batu mundela ya gati to ambalango. Merci non pasteur Massamba. Réalisateur papa David Angali nzamba pambole mingi les jeunes. Voilà. Alors merci aussi na maman na biso Fifi Masuka biso de Belami mingi maman o pona exemple na si nazo na moni aza soki député bozo le bien aza député aza na Lubumbashi c'est ça non na Luala Bakuna. Ouais sali nini comment Bakuna dazo sala aéroport agito ko na basali wana kasa na gista basala biso aéroport anjili pesi bati kana gista pour aéroport na biso Mawato. En tout cas, donc d'ici là, portez-vous bien. Merci en tout cas, pasteur. Merci Peginzamba Pambolonga. Et là, on a le banou Kazala Nengozalaka. Merci beaucoup. On compliquera pas tout aux humble. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Même si maintenant vous avez compliqué comme moi. T'es un gâteau compliqué à la banque à la question. T'es un gâteau ni topi. Allez, merci. Bye bye. Merci que Dieu vous bénisse. bazokitisa baplan etabashio jour tolobela vie tolobela toujours vie vie yango twa progresaki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso wala nga toza na orphelina toyotika biloko ozomona tobitikela bana biso ya orphelin azali toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso yokita soso ya karto yokita Pigene de la vie toujours en forme. na retour na moins 2 mituna tuna ba osimika mikolo kozone mama mingi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai ndeko Pigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa eleka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelina tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni poni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni poni te moto motema nde kotutisama ndenge wana
sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato te soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozombi na façon ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala oyo bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala dans la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batabi te ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana merci beaucoup merci mpe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen po ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango te nakoma na esika bana oyo bazali bana bazangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi
bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na basala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye senke wana nazali kokateli na lembo baye senke o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolemi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye tala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ntango mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana zolo baye senke zolo baye te nazaki lokate nga binzambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele bo nakokatela bamu mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso bie efana asombela esika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto nawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango bango nyonso ndenge nini bon na bana yebiso ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti elolo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzami mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monene apesinga mpe bagi monene félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te
akoma nani mtutu kosananga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli plasi moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka plasi wana baprofeseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingi ezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo anda biso batamite ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musala biso yango. On est sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso aza nango. Eza motema ozo senga batu nyoso fu baza nango. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano baza na nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to koleka lisusu biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko pe ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ta diaspora mutema bango etuti sama ba kobenga biso et puis to komema bango awa ni bosu ke zani na poto sisi ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino baleka bino bazana ba activité sonda bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tini soko batangi malamu te bakoma kuna lwengeni right le souci na ngaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe batu po bakokosenga mboka na biso amen po lelo soki bakomi mpe batu bakokalisa bino eza mwana Congo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susi oyo nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga ngai batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bango oyo bakoma bato eza esware kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ata mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakwazala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci
Merci beaucoup. Nzambazana. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela omuvunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misuba ka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Bato baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Ok, merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswali ngaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein?
bayamba bino bien. Sikoyo okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka. OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa bazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Umeli wa? Ah, baza gentil ba yamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni ça baninga te Lina. Osonaka? Kosoni ça baninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina? Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.